Mama papa naina so na yo lisolo ya stress. Oyoka déjà ba ebisa o stress. Stress eza maladie. Stress ezalaka kitoko te. Stress atambola na souci. Stress akotaka maladi na nzoto ya moto. Yo komisa stress lokola muninga na yo. Stress eza malamu te. Yo kanisi tango komi na ba stress. Olobi ke na komi stressé. Omoni nango eloko te. Mais na kati ba stress wana ko yelo ba maladie ebele. Okozana ba problème fatigue, eza stress. Okoma ko yoka ba fatigue. Fatigue nous soya kana stress. Ba trouble de sommeil, ba mutu pasi mutu kilo, c'est la stress. Ba vertige mingi, eza ba stress. Et puis ozana problème de digestion. Okoma na problème de digestion, ba problème ya ba koleka ba toilette, ba makambe belé ba constipation makambe belé. Mais sous stress et puis ça bango diarrhée. Au moins la likamo bo ba c'est choc mo bo problème mo bo assume bala moko asali stress wana ememeli diarrhée. Et puis eloko lisu c'est ma bé onga na ebisi onde ko moi si monde ko mobali palpitation moteme komi ko beta boum 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 ko kilika moko ozui stress moko oswani osaliboye tozoloba tout temps place aux servité ya bima kokufa na liwa ya batute kokufa pe na maboko ya batute bima ba stress na souci bazaba ninga bazanzela moko bazalaka mabe makasi okozwa problème ya tension na kati ya stress wana omoni stress wana au memelo sous tension na stress wana ka au memelo courbature nzoto pasi ba muscle na yo ba muscle loko ekomi stressé mbala moko komi kozwa courbature nzoto pasi muscle pasi mukongo pasi misusu eutaka na stress mais batebe ba chango kata et puis stress c'est très dangereux la famille stress na souci nde na zoloba siko problème ya stress na souci ezani tant yo komi kozwa stress eza ya ba trois sortes ba stress ya ba normal on na ba vite ozozwa ezali mais ba stress ya ba problème ya makambu ya mabe ezali kovandisa ngo te okomisa ngo kamano te tant yo komi na stress ezani de kwa souci yo vandi bolobi le kwa souci lekinga na mela mo eloko souci wana ekokende ya souci stress alcool makamwana nyos etambola nzela moko tango meli omona quelque temps boye pas makambo bande ko kanisa ba souci ba ko swana ba problème na batu na mokina famille o zalaki nango esa nini ekei parce que o meli masanga laisse ko masanga dose ya alcool esili kolangwa esili ya osala nini stress azongi souci azongi bakomi ko vanda nayo mais ngana ebika ke loko moko la famille Nzambe o atika biso talobi ke recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et loko kole ke la biso na samo kilo ezante tant que na nous to kufite. Ataku tu médecin lobi ke maladie na oro kufa le 10. Yebise ke j'ai un Dieu puissant. J'ai un médecin par excellence. Nazana kondima. Qui est nzambe wana na lobi lilobate. Donc ngana kuzana tant stress te, nana tant ba souci te parce que naza kondimela nzamba solo. Yaya esika oyo. Bazai ko peso stress bima esika bazo pesa yo ba souci bima vina yo ezana valeur ebele nzamba yeba epoani akela kiyo papa maman parce que biko zaki na valeur contente-toi de ce que tu as vis ta vie la vie c'est un combat o ba ça sou ba combat ya ba problème à famille ba problème ya ba camarade ya mobali ya ba connaissance ya bana te il faut au sepela natan nyonso ko yiko sepela soko zui moi stress et mati poto za batu tota mona mokilo ba stress yaka na ba rendez-vous oke na reta makamebele bongisa batana yo bongisa makamna o bien o mona ko diminuer stress zala makasi liboso stress zala makasi liboso souci linga o diminuer ba stress et ko sala o bien o ko umela mikolo ebele. Moi je vous aime bien, que Dieu vous bénisse. To boy stress to boy souci, to boy ba problème na famille, na quartier, na ba camarade, na ba connaissance, na ba tokuta bona mboko muto okufa liwa muto azate parce que j'ai un Dieu puissant. Allez bisous là-bas.